Voilà, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue à tous mes abonnés. Abonnez-vous massivement, partagez et likez. Bonne année 2024, on a abonné Nanga. Voyez à bientôt. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2024 à 10h. Voilà. Bonne année, hein, bonne année na batunyo so balingara Dorcas Bolokoko, bonne année na Babakouk, bonne année na Bagolois, bonne année 2024 na Batutu. Dieu nous a fait grâce, tokoti cette année 2024, tokoti on a kimia oezali. Bonté, hein, Zamba Salibi Songolu, peut-être bateau to bandaki na bango année il y a année 2023, basili bako bakoti ya noti mengana yo na grâce nangolu. Dieu nous a fait grâce et recota cette année 2024. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et puis Nzambe a pambolanga babakou nyonso ya monde entier oyo tout aza connecté na minute oyo Nzamba pambola yo a bénir yo ya mingi. Je vous aime tellement, abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo et likez. Dorcas Bolokoko Abakouk Gauloise. Voilà. Merci beaucoup na les bons bouts de Europe. Sam coucou le nécessaire, motema yeme coucou. Et pourquoi pas maman Zozona Inde. Merci à vous maman. Un grand merci encore une fois de plus na ba yabiso ba o yabiso na moni José Maké c'est Vicky Toko Hervé Mbika ilon ma battre batuto bolingara biso peto lingara bino mingi ba bonne année kaka na fila bisalu, bonne année na batuto balingara SB, bonne année na baboni SB, bonne année na batuto oyo ba sepelaka na l'impératrice fila bisalu. Voilà. Nature utile pechanga Nana Ketchup Bafana, la femme légitime de Fally Ipupa, et Fila Bisalou, la maman de tous les abakouk du monde. Moi, soyez un vrai fan de théâtre. Et zana batu bazana ba fan, mais bazalan de fan bango, bazala vrai thé envers bango. Mais si là, ayana ba vrai fan na kati ya théâtre, yango bomoni tilelo ba fan ya Fila bazala juste. Nanu boyoka teke Babakouk moro basala ki groupe wane yindi et ba voice bandi ko bima. Jamais. Mambouana. Et pas na biso Babakouk ezaraka te. Ezaraka te ata muki ete et biso Babakouk mambouani ezaraka te. Bino mo bomona randenge toke na ranango. Et voilà. Affaire Nana Ketchup à Boyi, Xil Pechanga a posté à l'obélaye. Voilà. Et l'oroni ne fait passer. Na celle robe analyse de ma bloc à ma bonne année. J'avais plus besoin yako Luka d'abord koyeba qui a trahir Xil Pechanga. Et pas ya Nana. Et pourquoi Xil Pechanga kaka na moment oyo Yamakambu ya grâce te mbonenge Uxil eko posté Nana. Voilà. Bandeko, bolaike yabo tchaba j'aime. D'abord, je vous signale que notre film Maîtrise de soi, n'habitez pas nous écouter en mois de janvier 2024, et puis d'ici les lotés entre lobby, mercredi ou jeudi, notre film Nabiso Maîtrise de soi. Yanguna sengi na babakou que tous à la focus s'il vous plaît. Tout le monde la distraction, tout le monde la futilité. Film eza kokota. La fois passée, bolela ki tout olela ki bisonyo sur que film eza tambolate. Mais biso le roi to ebi YouTube, to ebaki que mois de décembre ezali moi au YouTube akangara ba vina ye. Boro avant na ngeza moi munene parce que bokta la ma moni parce que outi nene to kende. Bolela ki trop. Bonjour le bel film était talamate. Non. Je crois que sur au côté même na ba chaîne ya bato ba beta ba millions de vies au monde qui ba vie na bango ezana fait. Parce que YouTube na mois de décembre et kangaka ba vin akangaka ba vin aye. Donc voilà. Maîtrise de soi yango on fait ko ba serait côté chilali biso choucœur.
na Shuker garçon wana tomoni lisusu Naomi Ngolela o toza souhaiter la bienvenue parmi nous parce que c'est sa première fois na ye aleka na SB mais tolobi te kezali dernière fois na ye po batutu si la zoa qu'on dirait si la créer la ba problème de manga mususu Naomi Ngolela azali actrice ya mutute. Ok, il faut jouer à quelque fika moko non. Lelo tanaye SB a pensé na Naomi Ngolela. Yango ngai na babakou que longo na babakou to souhaité yo la bienvenue parmi nous. Non, loba na Naomi Ngolela la bienvenue parce que c'est sa première fois à jouer na Miroir. Miroir ezali pongo SB. La chaîne internationale c'est SB. Naomi Ngolela ezali première fois na ye. Yango te souhaiter la bienvenue parmi nous et à la dernière fois tout mon arayo et ça la paix biso babakou plaisir SB ezali ndaku ya batu nyonso SB ezali place o batira batu à l'aise SB ezali place o ba considérer ka batu nakati ya SB place o ba pesa batu considération. En tout cas, Naomi Ngolela, nous te souhaitons la bienvenue parmi nous et reste encore avec nous. Nous avons besoin de toi. Pesa biso le meilleur nayo parce que je sais déjà nous tournaka. Oro pesa biso le meilleur nayo. Oro décevoir bisoté. Oro letsa biso que tu es la meilleure. Osa meilleure dans ma film nayo. En tout cas. Toyambi yo maboko ya kofungwama Naomi Ngolela. Merci na Toyambi pe Shuker parce que la première fois to zoina SB Shuker Toyambi yo o mam feli biso tolinga sila parce que vous voyez chaque film naie a fait la casting à sika. T'as la maîtrise de soi. Toza sur la casting à sika. Pour le moment, tu découvrir Naomi Ngolela et Shuker. Mais ce qui filme est bandit, tu vas découvrir encore na kata film wana. Donc, zala focus na film, total film est partagé, s'il vous plaît, cher ami. Voilà. Pourquoi Xil Pechanga, Xil a posté Nana Boduga, plutôt Nana Ketchup. Ce qui de côté na page Xil, depuis Xil a fait la page naie. Depuis Xil la banda komi benga leki ya Nana, leki ya Fali, Xil n'a jamais posté couple Fali Poupa. Xil a posté encore Fali ye moko. Yaya de mon cœur, yaya de moi, yaya nini. Mais cette année 2023, la fin de l'année 2023, pourquoi Xil a voulu poster Fali Poupa na moi sinaye? Tandis qu'il y a des années où Xil a bien Fali Yaya, Xil a yeba que la femme légitime de Fali Poupezala Nana Ketchup, mais Xil a tikala jamais posté belle chère naye. L'éloni na 2023, comme aussi ça fait, il y a année 2023, Xil a voulu, Xil a pensé de poster Nana Ketchup pour abengi belle sœur. C'est grave. Bandero Nangai, toi analyser ensemble. Qu'est-ce qui a fait que Xil Pechanga a posté Nana Ketchup? Parce qu'on se le dit, tout que ça va tout. Ça fait tellement longtemps Xil a fait la page Xil Pechanga. Nanou atika la ko posté Nana Ketchup te. Xil a posté à Fali ye moko. Oya moni na kosi, allez vérifier, vous allez voir. Xil a posté à Fali ye moko. Xil a tikala jamais ko posté Nana Ketchup. A posté à Fali. Mais pourquoi Xil lelo Xil a remis ses bisous que Xil a remis à lelo Nana Ketchup belle sœur. Xil a remis à lelo Fali femme légitime de mon frère. Donc il top en zafiko voilà. Bon tiens bah j'aime s'il vous plaît bah j'aime les kebele. Makambu ya grâce tembo wana ndenge yaki Nana Ketchup nanga muna fait décider que ba fi tout oh Fali a memi na porte bolanda nga bien ba fi tout na kata ba fi Nana longola ki Xil te Maniké te Jaël te
zoba ya demer te alongolaki mutu te asangisaki bango nyonso excusez mama grâce ebimi ayebisi mobali na ye nalingi lisusu mutu apusana pembeni na yo te batutu oyo mema na poto oyo akotikala tikali oyo akozonga zongi nalingi lisusu te mutu moko fi moko apusana pembeni na yo na bafitu oyo artiste Fally Ipupa mema na poto Xil Pécheur se retrouve na kati pour Fally mema Xil na poto azo se retrouver na kati et décision wana ekomaki maître ya Fally kombo na ye Kiminga oyo azala na sima Fally et puis Nana ebisi Fally alobi que soki oza na ba numéro na bango il faut bloquer bango nyonso bolandanga bien ba voice ezoye ezobima Nana alobi na mobali na ye Fally il faut bloquer tout le filles oyo yo ye na bango awa soki oza na ba numéro na bango il faut bloquer bango tous les filles bazawa oyo memi bango na poto maître bomoni azala na sima Fally kombo na ye nayebi te le nom m'échappe maître wana nde akomelaki Xil akobenga Xil aba en tout cas makambo ebebi mwana wana Gracia abebiseli bino makambo leki ya yaya alobi abebiseli biso makambo na ndenge na bi oui parce que ordre kwei euti epa mama Nana qui est batu nyonso tous les filles oyo toyaki na bango na poto awa bopusinaka lisusu pembe na aigle te nde leki ya yaya mpe alobi ke topusana pembe na aigle te ndenge nini nde garde ya artiste Fally abandi koexplike ya Xil abi tala boye nde bomoni ya Xil akimaki mbangu aye koposte Nana abenge na kombo ya belle sœur ya tikala na kobenga Nana te Xil ti adefendaka Fally ti abengaka Fally yaya nanga Xil na ndako ya Fally akendaka te bandeko bomonaka video moko etambolaka boyo akendaki na ndako ya Fally akendaka na ndako ya Fally wana Nana Ketchup azalaka na bana na poto soki Nana aza na ki leki yaya atiaka makolo na ndako ya Fally te makambo grâce te mo ya Nana Ketchup azwi décision wana nde place oye kochoke ndeko na biso ya mwasi Xil aye koposte Nana Ketchup Nana pe mwasi artiste Fally lokola azalaka na hypocrite te mpo Nana azalaka hypocrite te Nana na Xil basololaka te bapesanaka mbote te batanganaka te eloko nalingaka mwasi artiste wana Fally Ipupa po avivre na hypocrisie te soki yo ne bosololaka te bosololaka te soki yo ne bolinganaka te bolinganaka te lokola pe mwasi artiste na biso Nana azalaka hypocrite te amoni yango ne Xil a posté bato bakapturele batindeli ye directement Nana réagir alobi alongola ngai atika koposte nga ne tosololaka te topesanaka mbote te na boyi pemba tutu pembe na mobali na nga keke so oza nani soki oyeba ozali star misala star na ndenge na yo lokola bozoya po boluka bosalir mobali na nga lelo mobali na nga azofingama partout batutu bakoma traité mobali na nga lokola eloko moko ya pamba kaka mpona batu oyo mema na poto na boyi nde bomoni Nana a rejeté message ya ndeko na biso mwasi ya leka ya Nana a rejeté ngo alobi apoyi message ya Fally
sikoyo tozongana leke fali yona nana botika osolola te oyebi ya marambo eleka entre yona et nana oyo esalaki yona nana ketchup botanga na kombo te bosololaka te. Pourquoi venir devant Batou oyo etale lokola ke yona nana bosololaka soki yona nana bozalaki ya bon terme tu crois que nana lingaka choisir sila parce que nana era kosala ba vidéo na ye nana ndimaki sila nana lobi ke na koma Abakouk yo yebi te ke ye nana zara Abakouk yo yebi te ke moi si artiste fali pour pas zara Abakouk bon comprendre que biso nyonso na minute pas fali danger zali nana boyi batutu tikanga na yo bimisa le roi saint le roi la ngana zara na yete na mi bimisa ke ngana zana grâce te moté na ya webi sa batuke na zara na belle sœur na bien te belle sœur pe le roi zara na hypocrite ta boyi na pour nana zara hypocrite nana vivre na ba hypocrisie tu bon mona ki aya ko étaler na mokili ke ya za baku po za ya boza hypocrite aboy ke lokola yo mi benga leki ya fali ya za obligation de soutenir yo to za obligation de linga artiste morote o ya sepeli na ye non ndaya ko leksa batuka lobi moi je suis fan de Sila je suis pas fan de Uxil. Soki yo zarana mobile na okumisaka mobile nanga parce que on se sentir star na yo eza mukie liboso ya mobile nanga c'est que on a zoka moi yo za star tu te limites tu te dis que tu n'es pas star fali plus que star que toi OK yo posa star parce que yo mo za star ozo mindima te parce que bananyo ba ndima ke yo za star parce que tu babi so to mi benga ba star to bi toi ba star nga fila sala nga star fela sala nga star oui nga mo no mindima. Mais yo ero mindi mate koza star si kozo s'attendre neti na nini dossier à grâce témoigner sali ke leke ya fali akokate ici la moni ke mabezali awa danger za makasi le rôle la danger zali il faut ngai na se libérer na mikimela soki na iye en public comme page nange talamara soki na lobi ke na bengi nana bafana na bengi belle sœur na kumisiye belle sœur a rotiana c'est belle sœur pas lobi waya bon moni te même jour oh ya postacu et c'est que même jour aussi la gagné qui va trophée hein même jour open nana ketchup qui va féliciter si là pour na la kife ken na vana besoin ya makambu na yote ya beloge na yote nga déjà na ko isi mitindu na nga na lingi lisusu mutu pembe na mobali na nga te parce que boye comme mission pour na salir mobali na nga c'est tout bon moni sila nenga zawane soki batu bandima balingaka sila parce que batu basanta motema au moins moi si wana zanango yo kanisi ba injustice tout ele kanaka YouTube awa nana ketchup amona angote vous êtes sûr ben injustice tout ele kanaka YouTube ne batu ba dénigrer sila batu ba ofinga sila nana mona angote si nana mona ango attendez que cette femme elle est combattue vous menez choisir rien vous menez soutenir rien parce que balobi les forts soutenir les faibles place aussi la faible biso babakouk na ina na ketchup to soutenir rien bango bakanisi ke soki ba poster nana nde nana komi ya bango te tozo wela na biso nana te po to ana tanko wela pe nana ketchup te parce que ba mokili mebi ke nana za bakouk mais bon ça la rende ba frais yo posta na nu mutute na page na yo parce que yindeli bino kuna balobi ke muta pousse na pembeni ya falite mbala moko yo poster nana te otikala jamais ko poster na page na yo otikala jamais ko pese même beloge même ata bonjour à pamba otikala jamais ko pese nana ketchup mais olingo yo lexa batuke tozala bon terme
naye biso na ye tosololara bien biso na ye tovandara bien vu que la femme de l'artiste efali aza nde mpe hypocrite te abandi koya aboyi na ye par aboyi na ye masolo wana. Imaginez-vous d'abord à rejeter dans le pardon à grâce, à boy pardon à grâce. Nana Ketchup, et puis à rejeter bah éloge, Yandoronabiso ya moi si Xil, à boy na yango. Habillé Kassila. Nana choisir ne Kassila. Aboy ne be loja batu mususu boya okumisa boya beaucoup misera été parce que boy batu baza pembe na mobile ni boko moya poster été to boy ne hypocrisie wana muto yo postara te tika muto yo kumisara te tika ye yo postara muto to kumisara muto te parce que muto ana lobi mamo yo poster été ezalate. Cher ami, merci na lingi bino mingi toroya na ba vérité du fil la musala ezo banda musala lobby mercredi le 2 Tobandi Moussala, je vous aime tellement, bisous là-bas.